tu as lelo on s'abonne na mamoko mboka te s'abonner déjà pour avoir intégralité makambo belé ba non comédie ba émission musique ya théâtre ba information ba news makambo tout ba découverte au monde encore awa 1000 par ailleurs. La prière Thomas ça la petite na mwana na yo na la prière. Attends, c'est na ya muke kaka na kota ipa na wana ko ma tribalisme pona bandu wa benga bo ba kongo ba mongo ba lobani ayezura suka papa wimba sinya oko karando oh na ko karando te pona pe na posa karando te ata musika to manazwa wana rataka te wala pe moto nzamba benga la loinga te lokola ba mususu so mulu ba sala ngolo ba fort tribalisme non na c'est nga na fanatique ya Weranson. Mais on travaille dans la belle Kofi centrale. Mingi tolanda bomoko mboko na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Merci de bandrono sur Bolanda Bisso à travers chaîne Bisso Bomoko Mboka Oeza international sans frontières ils ont contre na ba salon na bino na ba téléphone na ba ordinateur na mise au passe la casa frontière na profiter na pe sa patron na ngai boss o afuta ngai mbongo mais c'est Patrick Momo la pesio mote bisiko zali maman Pauline Momo la bosante na pesio mote Eric Momo bozabino na pesio na ba mote na profiter pe na pe sa mote na Château Rouge ba tout Bolanda Bisso ba komila Bisso na pesio mbote na bosante moi du Charlotte depuis Canada mère Jason ou melaka Joa Ondombe les leaders mon continent bango les bibliothèques internationales yepe na bosanité na péché bambote lelo to ko découvrir ndoko moko ya mwasi as artiste ou apé ça biso plaisir na ba art na ye na ba œuvre na ya sala ka esprit to habiter to mona na ba clip tout le monde a un théâtre, tout est habité. Tout solennel ensemble pour découvrir boye ba misala na epe et loko nini oyo bomoko mboka kiti seli micro na awawa to landa to kai to leka. Bonjour artiste. Bonjour monsieur le journaliste. Maman tu es kotalo le nanda ku awawa to limto ba to betano mama solo muke par rapport à carrière na yo ningo sali yango ndipo zo continuer au sala rango na biki na bomoko mboka baza kotala kayo na bi se présenter na nous avant to développer makamusus. Bon, kombo nanga Mireille deuxième regard o ya Pichu Mwanza. Oui, oyemba kuna? Non, na yemba te. Ozana naza artiste. Donc c'est pas nanga tellement na pese na bambote lisika zali présent Pichu Mwanza. Donc c'est pas quoi travail na. Oui, travail na nti sala ke abeng sanga mamnyo na travail na ebongo donc Mireille deuxième regard. Donc yo yemba te kasi kuna pas présent Pichu Mwanza o te bibiso nyo tu évangéliste Pichu Mwanza sala nini oza danseuse non na edité. Oza danseuse? Non, na danseuse te. Kaso sala ni kuna. Bon, na sala ka ba scénario de trop. Bah c'est un dessin il y a ba clip. Ba clip. À part ba clip kuna aza oza l'homme so sala kuna ta part ka ba clip ndesile lo kazula. Tenga na makasi mina clip na théâtre normal. Aza pe na groupe à théâtre? Oui, aza un groupe à théâtre mais na travailler na groupe na été. Ah yo za juste ka pour na ko réaliser ka ba clip so baza ba six album yo ki réaliser no ka ba clip. Oui. Donc c'est-à-dire na ko bengo ndeti nani. Bon, naza artiste principal na sala nyonso. Donc artiste oko abanga elote aboya pe elote ya mabena boya ka mais ya malamu na sala ngo. Ah donc c'est que nous avons lenda partout. Ngana partout ngana mo atakinga. Ah aux hommes atakinga o te biso so takinga kala wana théâtre. Ouais, takinga. Oh, takinga ya kala na minzoto wela j'étais longol. Oh, azala kaka. Oui, azali mingi na Londres mais na minute azali Kisasa. Mais to kanga parenthèse wana to zonga na lwa masola po eza takinga po yepe abungi na scène aomona na te bo kota no mai na ebite mais to kangi parenthèse na zonga esu wana. Mais to zongi na no clip nini oyo sala pa Pichu Mwanza o bat ba yebeli yo nango vraiment oyo mona na clip o sala pa président Pichu Mwanza.
Pour clip ebimisa ngai eza clip ya Mireille deuxième regard. Oh, Tikolo Baboy. Ah oui? Yo ozo parti ni na clip wana. Na Joanne Bandeli, na lekana sac na garçon, na Joanne deux garçons. Et bande na Joanne Simplo. Ya mi baye na ko jouer na o na lala na salon. On a la mabe na pantama kuluana. Ezali ndeyo. Oui, ezangai. C'est Mireille deuxième regard, c'est moi. Ah, oui, comme singai. Mais bon, moi, quand la cadre de découverte, tu es comme mon vraiment Mireille deuxième regard. N'habite à part ba clip no cholo bo travail ba clip na présent Pichu Mwanza. Na groupe à théâtre yo bi évoluer pas présent takinga. N'habite to toucher moi mukie to font la parenthèse par rapport à carrière na yo. Bino pe mikolo na média bozate n'habite bozo évoluer na ndenge nini na groupe na bino. Bon, na média to zate mais to évoluer bien. Avant de répondre aux questions, malgré de répondre déjà. Oui. Mais, nous avons clip nous na sapi na présent leader a miné na mboko. Ndetina le preuve la plus biso moka moko to linga rapela tango zolo bara tozo comprendre ramba masolo ndetina le bosane sous clip leader a miné na mboko à part Pichu Mwanza. Na ça sous clip na les grands pas au Kofi Olomide. Ah, Tikolo Baboy. Ouais. Ndeti clip no sona Kofi Olomide l'album Penino expliquer biso pe pesi na titre nzembo. Bon, na sala na nini ya scénario ya Papa Wemba. Ayembeli Papa Wemba nzembo. Oui, na nzembo ayemba wana ya ezaka Petit Rossi hein. Petit Rossi. Oui, na nakati ya nataka ya nzembo wana za. En plus na nataka so uto bimasiko. Ozape nyataka. Oui, na za to saki on na bakongo na ye moko mo pa Olomide. Donc, vieux pena songa mbeli à faire voyager ti ba Congo pena bosali pe clip. Oui. Ah, na voyageur et indi. Ah no moka ndeto lo bakaka. Tozalaka wana pona ko découvrir to ba talentier ya moko la biso to découvrir Mireille deuxième regard wa lobi ba déplacer ki na Kofi Olomide ti na ba Congo ba sali pe clip bazongi pe. Ah, sikoto bandanga ni mikolo boxi Pichu Mwanza okomi na la belle Kofi Central. Non, wana za mo sali na nzamba attention. Kasi oh, mais yo au travail na président Pichu Mwanza. Oui. Mais les lots où tu traverses sur Kofi Central, mais tu vas mélanger à terre, mais on va le ne bandeli, na le bac on a un artiste complet, na banga bloté, donc boulot ne fait rien à ça. Net non pas au salon. Net nini? Net voilà pas au salon. Et on a ça na onti. Mais t'as là, na habito sur la bien, so moka to la vérité to ko sarate, bon moka bino mo monika découvert to sur la Mireille deuxième regard, na biboé. Boss nanga zolanda boss nanga Patrick et maman zolanda maman Pauline Mumba vandi bamba zolanda yo maman là moi ça zanga lisum pas zolanda yo boss nanga Eric Momo azolanda yo pe ntoma moto na Nzambe pe na zolanda biso ministre défense ya Nzambe o to bien ka Toma Peña LG ministre défense ya Nzambe zolanda yo ayebi ke photo mélangeara musique profane tenengo la musique à mokili na musique en Nzambe yo zo sera ba clip na musique en Nzambe ozo zonga pe koto na Kofi Central mabete te mabezati ah ouais ya so mabezati artiste à Mosandumba ouais c'est que pena ba go sala ma pe pour bien artiste à Mosandumba musala attention ah na musala oto luka mbongo potolia nazana tata te nazana mama te na liaka na théâtre alors oh nyose ko ya ifuna sala naza artiste nazo lancer mela nazo beta ka sete buka nga lo baka batekando ki basomanganga ya JP Masamba ba vient na biso tout ba producteur ba major zolo na beti sous sete na vient na biso Alpha Bokolo ekiri biso na biso ba vient ba Gigi Bokolo boza Rolandara Mireille deuxième regard yeyo azana ni muta Kofi Central azo travailler kana ebika système era moko pe abeta tout pas boss Pichu Mwanza to bi évangéliste aza pe présent pe na orchestre na ye mais na ebité tango kenda ba production mususu wana ya mokili outi maba Congo sali clip a mokilo zongi boy est-ce que présent à ça la ko ba remarque était présent Pichu Mwanza non et pas na e aka musala nakendaka na travailler na zongi c'est ba clip eza abeng singa deuxième regard na besoin de tourner na yo donc na sali mais le système ténèbres na molili ngane ténèbres na lumière ngazo beta ne cette place wana anga ye te ya mabeza te omoni Kofi asa muto Nzamba kela so ka na mabe ko za ya eza yanga te te nga bite ka za mabe me na bike no nenga balobaka biso batoto to ya mara Toaramo mupanzi moko bena bata mupanzi mususu balobaka no biso na bango neti courant pela mystique. Bon na yebi te neti nga bona tanga mona Nzambe. Babenga nga na kesa clip na kenda na sala ya Papa Wemba
ya matanga esili après bayo benga biso to ça sous deuxième clip ya Natakas toki to sali on ba Congo tozongi à part wana to na relation musuna kofita ya ka musala kaka awa artiste moi azo développer ma kamne wana ma artiste là ma biso te mais biso to kangi no moi parenthèse wana mukie to le bien carrière na yo Mireille deuxième regard na ebité chiko groupe ozo évoluer wapi na micho ka pas président takinga to oza ma groupe non ozo évoluer pour tozo mona pe par-ci par là to le na TV bozali kuno zali na ba clip par-ci parce que place au travail principalement za wapi pas président takinga to comme no kaka libre Alpha Boko la Zolanda. Bon, Alpha Bokoli, au petit nayo, ya mabele. Donc, nde naza boye, naza et pas président Takinga. Na sali 3 ans pas président Takinga, na ok 4 ans en haut. Bon, to le kana RTC catholique. Pour le moment, tu ne pas qui met au bando le canal digital. Ah, mais Mikolo ba bi maramoi komi buena poto. Na bi ke ba fait na tout ba ba théâtre ba président no bazolanda biso. Et que ba président musu ba bima ndako TV. Ce que jouer aka boa ke on a parlé na bi te bino pe bo sela ndako TV malgré niveau président takinga to ebela ki azonga simate mazongi. Non 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 non. Ya zonga simate toujours. C'est toujours en avant mais to monnaie. Eh ya muta dépa. Au départ mais quand même là jamais il y a leader ba leader eh Takinga ah j'étais là président là mais la même que ba on débat kangé pe na catch op mate ah rien op ma auto tourner pas déjà digital na ipen malgenga malade mte kanga na zate mais au bela ki pe oui na uti na malade pendant 3 mois mais kasi au chobe les artistes au chobe là mais organisation na bino nini tokanisa basa kini na tango bela ki wa ah ce que le veut landa ba histoire wana o pesa ba tu sumbo tete na nzela alors poto landa ngote to kuma obwa kisa pona nga ba selenge lote tika mambo machanga mafuta pona mbaki bango to sola ki pardon mambo machanga mafuta soko tali na bomoko mboko mona publicité ya phénomène za ko sala kana ba fait na vidéo na pesa ba mbote bisika ba landa ba présent tout oyo basala ki publicité na bango na chaîne na biso ezoleka balobi ke kuna na tokanisa ya président JP Masamba ba soutenaka ba artiste et tout ce ko beli aussi problème okufeli oyebana te kutu ndo za bozam oza ja ba figure moko déjà reconnu na monde na biso média ouais mais basala l'autre ah bon basala l'autre hein ah mais yo tant mususu au monde raté na ba réunion na bino bokenda kuna ya tokanisa moye ba ça moi quelque chose pour nous ezalaki te. Bon, namona naka. Suna bina mona naka tout le temps wana kosi, mais namona naka par hasard. Moi qui va condamner mutu par défaut te pour baye ba kité. Mais baye binga très bien. Mais baye te ko zobel. Ata baye ba kité ba ko yeba mona sima. Mais ba sali ka l'autre. Te namona l'autre. Koto mafuta matara na beta non c'était placé. Bou. Na lobi boye artiste hier yo ngala beta c'était hier bala Doris Malemba la taka de pointe capitaine Azara toujours songi ngai soki bosali mutu mabenga na yaka na lobeli na beta ki seta maman dita paralysie ma tourner ba film danger ba to on la canal plus kuna bezo liaka ba mbongo bosala rappel quelque chose pour na ba artiste o ba sara misala maman dita to beta ki seta to monde déjà kuna bosse déjà moi loko esali biso pe moi bien Mireille de se me regarde hier lobi keno abelaki boyaki atana au secours te po boyebaki président JP Masamba na beti sete président JP Masamba naza kolela ya chaka Congo sozolanda nga artiste à danger pe yo malgré to abiki président Masumu pe na bande na biki na président Masumu artiste na yo po bima pe président bamoka mboka to lemba koloba te to za pona kolobela to beta ka basete o ba sa ba œuvre d'esprit hein boye ba rapé ba artiste ba sa musala bo sunga bango vraiment la profiter na occasion o pesa ka mbote bendela bomoka mboka eza na bela Belgique mafuta matakande kuna donc to la raté bendele toujours na Belgique mataka et ça rabiso pe moi bien na habité Mireille deuxième regard yo bandaka boulot na oyo pas président Takinga to za ba formateur no baza ba kote musumba yo ka bo makala na boulot président Takinga bon ngai na boka mi pas Takinga puna na bana mtsana ngakala mais pas président Takinga te non pas président Takinga te et pas na saka première ko jouer na ngai za ka pa Mbalo Sombo président Mbalo Sombo ya Fredi Mbalo Sombo ka moko ouais na jouer ka na équipage ya Mbalo Sombo na za mo mke c'est que beta président trahison aucun moment pas président au moins te koto mo mbe vanso kuno lala mbala moko te na kindaka na za mo mke
asepelaka na ngai façon nazalaka nzoto na ngai esengaka na jouer moko tika boyeko zela na président sepelaki na nzoto no te jouer na yo te asepelaka na façon ka nazalaka ya président salaka ke abengisanga na jouer rôle moko boyeka eza non pe grave te série ya équipage na sera équipage mabe mbile équipage série wana yo sera ba mabe mbila na yakaka na 17e épisode asuka na sali kamba mo pe bato mo belanga na limwa sikoyo pa président ya Fredy Mbali ozaki komonana na yo likambi nango nalobi nanga mabe te tamsu président takinga monaka mabe mais nazolobaka kaka po talaka bino ba artiste faut tolobaka bo monaka visibilité nde bolielaka ndako tivie futaka te ozaki pa président Mbali kaka yo moko sibitima bu olongwe na yo mba moko okika kotoka na président takinga mbote kuna visibilité na mobulu te pa ya Fredy na kendaka te pona kota groupe na ndo jouer na Nzonzi oui te da ben Nzonzi te na cop kaka kopete na yeba ke loko te eza mikolo comme le système va marquer ma mikolo sikonde eza makeli mais nazalaka mwana muke nazalaka mwana muke na manda koleka oyeba ka te ba mela yo te eloko te amsobe mama moko pe mikolo maka bongo te nasalaka équipage za de passage place moko kase na donc moko kake sili serait équipage na lobi bien serait équipage nasalaka équipage esi nazalaka na kombo kuna te eloko te nini te ndenge pesa ko boulot pene lengi no sala ba théâtre ba ya on ne te pesa nga sentiment théâtre mais bato bakome ko belela nga mira esa tete la blonde na yo aussi grande sœur nanga o nga na landi o atikela nga libela mama quoi na pese ba mote bisika za aya na me aza libala na eza ye aboka ye na ngai do asangisa kombo na biso mais mutajua kuna eza ka ngai est-ce que pesa mama posa pe ko ta monda te ouais ya on de pesa nga posa na sala art mais tellement ils avaient que ça dans makila osaliga natika kango après na osala so le zongo le président Fredy Mbali okuna ko tuma visibilité banaka la tisiko yo boy no kenga pas président ta comment la visibilité na zo la visibilité attention ça kama polémique te wera la binazolela zonga kuna wera bambote be na lingake makasi mais là on a ebisio président takinga na kende kokota ne kombo na ngeza na kati ya nini na ye ya groupe afuta bino pe te wato sola yona masoa kati dans secret professionnel na pesi moto sika zalo na président lo mama bete mais non la musane mafuta banini po tala kaka baza pe batu fo balia artiste te rolongo te ozo engager nga moko bomoka mboka yote nga moko ya solo wana bon pour appeler ça ya bafuta nga pena pa boss na nga donc abengi pena be petit le ka code banu na jipo talaka boss ozo futa e bon pourquoi pas biso ça va pas présent taking non na ça va pas taking mais boss futa nga pe yo ça va pas présent en parti momote et yo ça va pas Patrick était au futa ndengeni ya Patrick petit na paye yo aolela petit na yo ya Patrick petit no yolela azolela boss azolela banini mais ngala obeta ka sete na ebi tozoka évoluer ndambo malembe na ebi te ninga bo évoluer na présent ba assurance ni bozana pas présent lelo en cas de problème bo ce que je peut-être artiste assurance ni bozana kuna bon assurance ezaka nde naza mwana na ye ya groupe na ye pour étant que il a président nanga donc to benga ke coach to benga ke président te pour ba président baze bela attention est-ce que pas comme coach maman nanga te ye benda ta coach ma foot ko mata so ba bana na ye na lobi awa na to seka ba coach ba marqué beto to dit que fait la biso ba za coach ya se pesa ka coach ba fait vidéo là ba fait na modo ba za ba coach so na ebiti ya za coach na ni po ba contre-maître pe ba bimana ba maître ba za so coach azali déjà il faut le comment mususu te ya za coach pour anine abimisa donc bana baboti donc azu ba kokoloti na niveau 0 ouais ya sai ngaita ye moko lobi que non président takinga coach ngala yebi na ya sene sebende ba kabanani ba coach ngala o juger na muntu te mais na o ki pa bi coach mais bino ne to yokaki media to yaki pe to beta ki sete mais président takinga moto coach nga bisika bino fe bisape bisoti parce que mon na ebisioti à partir de yeba be que président takinga za coach ya sai adversaire makasi ye pa comme coach président takinga azonga simate maintenant comprendre comment la zonga simate mikolo nga mafuta siko nenga bo évoluer bo na ebité mikolo ba programme mouvement ezana ndenge mikolo bon ba uti ko tourner na ba uti mais yo uti te nga na travailler te nga na repos médical repos médical pour maladie na uti bela donc c'est ne kana kufa koko senior azana ba image o azwa kanga ba journaliste ba kitana na boyaka alinga publier na boyana bite koko senior ko publier pour na za na la mort
na te na sa keloko te nini te c'est on ninga wanyo de ça moi mabete bani atelote elote no mama ndako atelote ngo biga na yeba na sini na ngama ba wana bani posa ngama bien okutani pe Jésus ba loin de là elote na mwana nzambe donc tout le temps faut pitu mwanza tianga na mabondeli parce que je suis tianga na mabondeli Axel Nzoli wa digi vidéo ko lo bakutu te donc ba wana nyoso ba biro na ngako ba soutenir nga mata ngape na passer na ngantoma na ngaza kuna na minute azolanda biso mbalenga na yo mosana na nzambe apôtre LG Peñe na Suède na Stockholm on église za wana minute azolanda biso na PC na mbote ministre de défense ya nzambe soki sato na ye a papier loko ah bon yewa ngape apôtre bisika azali asela nga prière musika apôtre nana besoin ba prière na bino yango ne mteteli misinga papa timele mo loboko banine sara mo bia potala kaka uti na malali po ba loba mais na tunye mo bia mo makamba nzambe banini mais apôtre fa cha loboko na ebite tango sko beli boye malgré tout kanisa olobi ke ba na secours te mais ngana ebike ba sala ngonde po na bino sala ngo ya bango te eza po na bino ba artiste ba sala ngo pe na ba artiste comédien yoko loba nini na tokanisa malgré ba sele loko te siko ko yesa nini ozo nini na minicho en tant qu'artiste obela ko biki na ba propre frère na yo moko obikeli bazongisa mbongo na wana to basandeni na ebite po ba pesa ba bango mikolo na bala bilamba na baninyo bon na ebite poza JP Masamba aza président a producteur na biso nyonso tozaka na vie na nga to atanga malada bwaxio te aza juto kutana na bi aza ina poto ayi aza sikonda kisasa mais naza na rapport monte na eke o na loba soki mabeni te yemo ka kanisaka so motema nzambe tindi akanisi c'est ça mais que c'est drôle nos artistes yo loba yo faut on s'adresser moi parole moi la président na ocha songi te po on loba nini kuno na ndenge mutuma komela nga message depuis Belgique alobi naza ko mela kamira deuxième regard malgré ta ochi obela vile mo tala kaka artiste doit vivre qui toko ke bala bongisa vraiment il faut bilili na benda ka moi o eza biloko cher banini habité siko nde toza ko sola boye elo oni yo ko singa malgré to so boya no mais message ni ko pesa na tokanisa na acte o ba poser po no po ba sali mabe na ko beta maboko tenga fonda lo ba moko mboka bon o ba ba sali wana eza entre nous pour ngai président tokuta na pena président Serge hein Serge ayebi na efike ke après moi na kiti boye na maladie boye na au travailler mais avec le temps la mona ki président JP akine na ndako akonyukanga na ndako na ndo tiketi pa président mais en tout cas ça là il a bien malgré ata eloko ezala kité mais présence c'est ça là qui nga bien ouais alors ba sur la présence au kota te bani c'est ça mais vient na présence mais maboko pamba au côté ici visibilité ça nécessaire bolaka na boîte te toi na boîte ah déjà chez biso na ebi ngape na kocha bani na tam so kangi ya mo chez biso ah chez bino na profiter l'occasion rappeler ba producteur tout ba produire ba théâtre ba Alpha Bokole Nathalie na musika na moni ba vena biso ba major Zolozolo vena nga JP Masamba omoni musala to sala oyo to bango bazo ko sala biso na bino ya TV oyo ezaka raté poto pesa ba na nyoyo na ba nanyo ba yeba nyo bo benga ka soi-disant pour la bête rendre c'était na habité mire deuxième regard pe wa uchobela ozana poto soutenir ba artiste mbongo wana ki na wana ba boaji yaba ma ba artiste bango yeyo kabaka mbongo wana sunga bango baza pe batuti baza pe na ba famille œuvre d'esprit bazo sala o bozo ko exploiter ka ba la bengaka exploitation de l'homme par l'homme biso moka mboka to lemba te pona koyebisa kabino mira deuxième regard yo na bito koyebisa ngoni na micho bat ba landa yo bana poto nyoso balando na minicho ne to vaninga no awa message nyoko koyebisa bango bon biso to abana oyo to bimina sima na bango ba konta kaka ba o bango ba yebani wana so pe ba producteur ya poto ba benga pe ka bango na bango biso ba producteur ba benga biso te mais toi na moi toi na travail ta grave te ata mukia to ana pour artiste mukia azate nene pas azate biso nyoso to andenge moko mais bino pe loko ba meso omel ba wana ba yebo mo banga bango tenga bangelo ngana soda makasi ouais net nga pena beso ki moka moko tuni pena boss nga Patrick Momo beso wala soda makasi na la président zong sanga bransa po nga ye mafute matarabu na ebite chiko message na pena ko pesa ba producteur nini o ba ba salisi bino film apakati ne mbangwa kimi abosani makamnyo sto message no ko pesa bango na tango passe ozaki nango ba ina secours te ba producteur ya JP na te to payé c'est pas paiement moto ça va pour ngai pour na producteur na biso botala ka bango te ka ne bolandaka ba film wana neti yanga Mireille deuxième regard ata so bo mona nanu
place nga joue à raté na travail à raté mais bata ata clip à Kofi Central ouais bata ata clip à Kofi Central ata ya vient na biso na pichu monza c'est ça Mireille libanga image yeyo pala la na salon les ngai Mireille deuxième regard pichu monza c'est moi donc ngani na sa clip wana partout ba scénario wana izanga e bandeli na katikati wana ba chrétien tout bo se retrouver pe na musala moi si oyo Mireille deuxième regard ata bato baza pe na ngambo koto la musique à mokili bo se retrouver pe na beti pe sous cette na Kofi Central pour à travailler qui pe na bino peut ce qui par contrat wala makambo na bino etali bino mais ngana rappeler bino kaka après ko sa na bino makambo wana abelaki yeyo biso moka mboka to ekotale na kata ndaku to beti lisusu sete na ba producteur bo sesa ba tumisala bo sunga pe ba artiste na fungo no parenthèse musu pona ko kangana no to chiko lobela to zongo no mamba sérieux na nu to lembisa na no mo singa po ba lo mikolo ngai na zo kangara ba tu singa na kingo mais na lembisi no mo muke na ebité na théâtre nani pena lelo a façonna lelo omona na boye na ebité po to sola ki makambo ya présent na biso takinga na place wuta groupe wuta ki na kombo ni bon na bima kana ndenge nanga ndeke ouais na bima ndeke mais premier théâtre kana na biso na sala na équipage ya 17e épisode za moi amke il va lo bima ndeke mais tebe bima na maison mais yo po mi ka ndeke te ndeke ya bilte donc ngana tambo na ba groupe ne belé ya mike bo tourner boye place on lekeza te mais kaba wona za banda ku TV te ele kana chambre ndaku TV c'est de pouf na ndaku TV yo il faut visibilité comme dans muta au niveau ba clip na ba Kofi Central bon olobi yango na boité visibilité il faut ça là oui naza dans na kati visibilité yeah mais na bandaka théâtre na ngaka premier théâtre na ça na zo expliquer bien et pas ya par exemple le sombo ya Freddy vraiment pas na ye na sala pas na ye premier théâtre na 17 épisode à souka 17e to fermer nos parenthèses on peut évoluer nanu siko lelo ozana groupe ya présent so takinga malgré visibilité exacte hein visibilité exacte est-ce que a promettre bino ba nini makamni ya bisaka bino par rapport à ninga bozo ponga na roba ezana tiko ko étouffer ba talenté ninga bo vendre bo mona te a je peso kendeti bon to boité a jezo kende malgré tozo yo oza libanda biso oza akati o biso to vivre ka yo yebi yango te donc pas takinga na bien c'est bolia kitoko bata libanda to lia bien ah ouais et le bien artiste balia bien on les a la bango ya boulon la bango apela ta boulon nga ipa ya boss na parti ke mo bala mbinga mulai soko chaka motema do osuki mama Pauline alena place wana mama leur moi ça zanga lisumu na peso sumbote nazo beta c'était mama nga la ministre de défense Thomas LG Penel Motola Nzambe village le mombo na Stockholm kaka wana to kutena wana biso tout se retrouve wana bokoko mingi za wana na ebite zo chité jana suka malgré palmarès na yo est-ce que na banzonding ba solliciter rope oui banzonding mika ya kisasa ba sestanga makasi na travailler pe na papa Kofi oya awa oya biso na yebi ya Kofi Central wa to soleil déjà na yebi ah papa Kofi a théâtre ouais na ça pe groupe na théâtre groupe te groupe a motema abenganga to journée 17 épisodes parce que groupe mo zaka ezaki ya nani yeba teke ka neti ya asangisaka batutonde te eza groupe a motema siko papa Kofi azaki invité nga pe nazaki invité motema ngaza nani bon aza artiste et comédienne ah ouais évolue wat bon aza rond-point là-bas, comme c'est un rond-point. Bah pièce on est les gars, ah toi libanda. Eza libanda, na bosse de traité en eza libanda. Ah eza libanda. So na bibo ndenge ni selon moi les gars la carte na bino entre ba théâtre ba fille à théâtre na ba producteur. Donc avant tourner film, il faut producteur a bimana yo kaka. Donc sur bimina yo te au jouer te donc eza mbongo les jouer bo changer ba faire. Bon wana na yebi angote. Baba la likolo. Wana na yebi angote. Oui, bien monté. Ouais, na bien monté. Mais on les a réunis. Bon, ils ont régné, ceux ils ont régné bongo. Bango ba pona na bango na bango bato ba bima kala. Bango ba sa ba combo. Biso tema to sa ba combo te. To yeba ni pété. Faut ba benga biso za la passe. Asta mso moto ezati yango ba bengo te, fo ningisa. Na yebi te no ningisa nini. Nzambe ne mutapesa anyo. On la zora planga na kisi yebi. Ah rien wana lote. Na kisi. Jamais ça lote. Na yebi so place na zwa. Bon, so yo za kisi ngapi na kisi Nzambe. Ngala la kisi na mutapesa ngongo Thomas Penel.
LG moto na nzambe ministre de défense naza kolelaka ngai laptop kalate na yebi ke moto na nzambe kosala mais siko na yebi te mikolo pe système bakisami likelemba ya ba artiste comédie likelemba oui système likelemba te na yebi yango te c'est ko zeka maladie makambo eleka yeba nango te na quartier abo na yebi na Kinshasa lelo abo na yebi lo te ouais ya solo ouais na yebi lo te et bien oui système comme il est mais bien artiste comme surtout bassine de l'ikele ba mba na producteur hein exemple du producteur mon songolo Jonah bongo nde bongo bopona bongo nga na yebi yango te siko sur film Jonah ye aponi pe baningene basala ngo likele matonge bango pe ka babenga kaye mais c'est journaliste na to yebiso awa ke babenga naka bango na bango bo basala kombo babima bima bo benga ka pe Mireille deuxième regard talent zéro sangalte na Kofi Central ba yebi na Kofi Central par théâtre. Voilà, tout n'a pas vérité. Tout n'a pas de Mireille Libanga image. Baboka nga pinde longina comme nzela moko. Malgré tout nzondi ngazo salate, botela kaka vandisa masona ninga mukete keba okasaka yondo sala bilo rapport tam sola no asale pa bino. Sia. Ba bilote. Okorarando. Non rando te na fingi pe mutu te non. Okorala to ndimile pe okorano rando te. Tala, je biso moka ba kolo masolo ne tuzaka boye ya kosala te bango te ba banga rando koto pe ba kokate po biso ebika système oyo na oyo ekokana jamais teka ndoki ba somba nganga système mai na mafuta obendo bien système ya mai na mafuta jamais kokana talaka bomoka mboka vitesse à licence ya pati momo yo mo zo kaka ya Eric Momo nazo kolela mama Pauline nazo lela papa naza kolela ata musala kitoko baza kosala no découverte yo zalelo Mireille deuxième regard na ebité message ino pesa na bana poto tout o ba olanda yo o te ko bela moi message SOS lisungi ezali pe numéro de téléphone po basunga yo micro bon bana poto na ebike boyebi na bino ngate biso to yoka bino na bakombo na mais rappelez bango sala ba clip ba Kofi Central ba Mireille deuxième regard po ba yeba ba yeba mbala ba yeba déjà. C'est ça, Mireille deuxième regard hier. Na répété en lisusu. Na yo Mireille deuxième regard. Na ça clip na Kofi, des clips, na yo ça clip na fois pitu mwanza, muto afula kombo na rapo lelo na zala ngai. Lelo pe ba to matanga mo banderole ke artiste na biso lelo to matele banderole. Donc petit na bino yeyo. Ba vie na nga nyoso ya Dallas. Oba na poto, mwana na bino, leki na bino, yaya na bino yeyo. Bo soutenir biso. Moi numéro de téléphone peut ça va bien. Mais attention, manager, on attend numéro manager au groupe ça. Numéro de téléphone nanga eza 089 et plus 243 banda numéro. Numéro nanga eza plus 243 89 71 50 605 plus 243 89 71 50 605. SOS ya artiste yango na so lingo soutenir ye na ba œuvre zo sala obeng na ba numéro na yango la uti kopesa déjà ça SOS le mato sali yango la partie ça uti ko bela bozomo la réel a se rétablir plan dans le bien te mais biso moka mboka na cadre fidélité pe ndenge to sala bino musala kitoko to yaki ko tala po to solo la pe to présenter bino po a na cadre découverte au monde makamuna no monate biso na ba kana to ba différence ama na mafuta bateka ndoki basomba nganga yo différence ama na mafuta biso mo est-ce que kokani jamais kokana pété système kaya oyo na oyo kokana jamais ya Patrick et Momo songa mbeli toujours likolo ya mikie bima mais tant kaka boss Patrick et Momo atindi ki le porte-parole que je suis petit frère moi na ya ndaku maman Pauline Oumela ya Eric Momo la pesimbote ministre de défense Thomas LG Peniel na bossa raté moi de Charlotte depuis Canada mère continue ka kokomaka ba suggestion ba remarque na robongisa musala mais idéologie ya vieux Zakari et kokufaka jamais toza wana biso ba soda na ya makasi toza kobundaka awa soko ye okutana. Mère Mireille toza ko développer au bomoka mboka biso za vérité to landera likambo moko na moko. Mère Mireille deuxième regard na ebité ba mauvais souvenir ni nos arango na musala oyo salara oyo ya théâtre ba mauvais souvenir okuta na boulot oyo. Bon ba souvenir za ngo moi mingi po na sa déjà mutu na sali moi kombo na moi kombo na ndenge na ngai mama be oyo okuta na boulot na biso na boulot na bino pardon po na boulot na pena kitoko na kitoko bon nakuta mambo mabete tema na mwana nzambe na sala musala na semo nakuta na mabete
sikoyo ba souvenir ni ya malamu kasoza nango na boulot. Bon, ba souvenir eza ngwe belé. Un an d'abord so inzamba pesinga pema. Ifuna kumisa souvenir liboso na yango wana. Postina saka art. Pona pema onzamba pesanga. So la pesinga ngoti na ngana sala. Et puis que les artistes bon dans ba liboso ka artiste ba vérité ba na kiste. Naza ngoti. Quoi colonie? Na mumbala 100% ya ansiluzo. Petit na ansiluzo bisika za na kuna potona pese ba mote belenga ya na propre. Ouais. Mais est-ce qu'on a dit boya? Yo mumbalati. Ouais. École ba Vienchone. Ouais. Bandou. Petite sœur ya Vienchone. Ba mbote ya wera. Na ozela ta mo scénario ata ya mukevie. O pistonenga. Tara révéla jeune ngai oncle ngai JC Tabiala Mbwenke ana mikili a venu mona mampata don petit na yo a vie ya loba mingi ezate mampata bisiko za mbote beyangiama ata mo scénario ya mukekaka na kota ipana wana ko ma tribalisme pona bandu wa benga ba Kongo ba mongo ba lobani. Non, eza pour na tribalisme te. Mais so mulu ba sala ngolo ba fort tribalisme. Non, na c'est nga na fanatique ya Weranson. Mais au travail dans la belle Kofi Central. Et ça musana bibi que artiste za mo sandumba boya bulote. Ouais. Au signe. Au kokarando. Oh, na kokarando te pour na pe na posa rando te. Artiste ni ba kokane rando ta mo la nzambe ko simise ba spirine te aboyi na apuyera fort pour sinon te soko meki ka ba spirine mafute ko mata apôtre ministre de défense Thomas LG Peñel motula nzambe na za ko lelaka. Thomas la prière Thomas. Ça la petit na mwana na yo. Na ole la prière. Ata musika Thomas na zwa. Wana ratarate wala pela moto nzamba benga na loyenga te lokola ba mususu irozwa. Na ebité deuxième regard to zo shita ka mukie to koma penza na suka na ebité. Na pozo question mo yelinga siko karwa so na raton ka mbesili. Tango bela ki bande kono ba artiste ata ba yeba no ba yeba na te wana ni mo ucholo ba est-ce que ba ki peut visite ko tala na tango zaki na mbeto hôpital. Ouais ba yaki po na koti 4 hôpital. Na koti 4 hôpital la caméra mo liboso. Na koti na 4 hôpital, na 4 hôpital wana na mona ki ata artiste moko ya munene te ayaki. Apaka ba collègue na ngai, bo suna bi ya munene na lobi mabe. Boli na sitaki nga pas artiste ya munene ya kite. Bon boli c'est la dernière munene te bi artiste moko te. Bon boli mbisanga se na lobi mabe place wana. Tina beli ba artiste ba ko talanga ebele. Poeza Masasi ayako talanga mais yebani. Oui, Poeza Masasi ayako. Le artiste moko munene te se Poeza Masasi ayebe taranda ku TV. Te pona bongo te ba Poeza mususu ebele ba yaki te. Po ngaza na ba vie ba ya talanga na vie na nga bidibidi. Ba ya ko talanga ba vie na ngai na papa Makaya. J'ai finisé ba ya ko talanga dona sana na yambaki batu ba kui ba pom en tout cas batu bataki ngebele na ba Tintin. Tintin na minju. Ouais. Bazo ko bangi saka ba ya la ba mabe mena ebi ke to sola pena Tintin na minju. Te volu. Bon. Bayaki info pe cameraman info ayako talanga ba papier info maboko entrepied wana cameraman na bomoko mboka ko wana saka musala ya GT omeleke bomoko mboka pe bayako tele po papier fo yaki muta bomoko mboka mais na yeba kiteke un jour journaliste ko kitanga brusquement bo puna mais kasi bomoko mboka te na zaki na sortir whisky yango na zelio pe to solola na meli whisky botala bino moko whisky yango yo ya cher biso pena bomoko mboka preuve la pouille faux papier faux bilili zwaka pena maboko entrepied ba mona ya cher ya mbara tuka na coca ma ya pembe kuna atomele lo cher boye ba artiste malgré tout malade mais en forme toujours keba oya na mbongo na mkio pese $20 ozwata faut sola bien artiste et le eza combien a panze na bomoka moka melane nga bolingi malgré tout ngai ba pexenga masanga pa potre ntoma na zo lelaka ya Patrick mongo la bosanité na lobi to comme na suka to chité déjà parce que message dit no ko pesa ba ndeko no ba artiste o ba zo ko poto na po kulu ne ko na makamda bino trop concept na o ba zo ko so na ba poison ba nini ba na bango na to lobi ni na mo négligence ya ba bouleur comme komicha ki bonga inde bo mesara so yebani ki bo yo pe o ya yo pe ndo za be ki bo yo fo ya pour non sentir déjà moi le roman bo za ko ya déjà pour ça na ba yo mo ko yebi pona ngai ki bo yo e ko ya te na ki bongai ekoyate po ngane naza bonga naza artiste naza social partout ba benga ngana kenda na travailler na zongi opesa ngambongo te na zonga ni fisque transport na zwa mais conseil go opesa ba ndeko no ba potona bango la bango pour vos famille moko malgré tout ba groupe différent mais famille boulot ka moko
bon toza famille na boité artiste na artiste eza ndenge na ye eza na mutu omoni éducation ya mutu utaka éducation de base tozo yango na ndako voilà raison so raté ya ndako ozo na classe so raté ya classe ozo na église donc on a bisika misato tozo éducation ora ba na police ke bakenda ni église ni classe ni nini bon bango nde ba oyeba bango nde ba oyeba mais la plupart na osenga kaka en tout cas toza na bolingo ba artiste na biso ndenge bino bozo swana bozo potana en tout cas ezo pesa biso passe eti sa musana biso valeur artiste ata muto a édikaka alors une fois soki bobandi kaka ba makambo bongo ba bendana ko bendana ba fond o batalaka biso po ba likambo artiste te eza na kuku ebimaka na mpoasa ouais on est bimaka poso de ka to lelo bomoko mboka tala ngai lelo bomoko mboka ekitenga na ndako avec Doris Malemba l'homme de mission suicide nazawa na papier pour maboko à trépied voilà hein ozomona bata bo bakitenga na terrain en tout cas efelinga vraiment fengo po si baba ndeko abazwanga banini basa nanga émission na boya ki po eta nazaki nango ezaki yango te na quand même on ndimi pona bomoko mboka international na ndimi bomoko ya mboka pona yoka na sango nana mona bi omoni ki mona mo se ba tula paka ba mona peleve to zawa mobimba ah je zakara le bape bien le bango bien fort wana ko et ratate ezaka na bakoti mibale makambo ya Patrick Momo na vila ngazaka baba selemo te non ça polémique te ngada na koti na nga déjà obanga makati te na ko chien président oui a kocha mabe na ta mona takinga mizo to wela j'écoute te ba bimisa na kepa ne pona zo maeli o tout à fait le trop mais keba na posa ba producteur wana ba soutenir pe biso mais la banjonjing boya te ba soutenir kasi bango ne mindi to ba mona nga ba otalanga mais marque à travers yango boya te c'est que président takinga pas kokane te posa takinga ko posa takinga ratate mais tout est raté te raté mais raté pour beaucoup kate to kokaka to liaka to liaka ata na kuzu me bolia to liaka na kuzu ka bango wana ba vio ka ko yo to bua ko zo beta masolo bango ne ba soutenir anvelo peyaka kolia mwasi kolia na ndoki ya sike boyaka système kaka ya nini kaka po bamonaka mwa mbuma beni bakozwa pe esa mwa bien moi si il faut azalaka mbuma bien azalaka mbuma bien po nyonso ekebe soki mbuma bien ta ekebe moi conseil mpe bandeko bazosaki ndumba so producteur ya leve producteur toki atekitiki nzoto mpona ozwa batableau moi conseil mpona bandumba nyonso bazosala mobulu na monde na bino oyo bandeko na biso oyo ya base bandeko na biso en tout cas pour nanga mire deuxième regard na yo senga to mpono nde batika oyo memi na monde ya théâtre ki ndumba paka juma batika so lobi paka juma se ko finginga po ngapi na pichu monza to uta kuna balokota biso yo bula te na bonde ba bula ba memi paka juma na monde ya production so producteur azwi ki paka juma na ko ça pas producteur journaliste na sepelo le mwana okombo wana ya paka juma voilà sikono bani kichel ya pexa batika kichel voilà paka juma longola ata na longoli paka juma kichel longola po mwana ndako azalaka mwana libanda pe yeah mingi bakota musala apo basala kindumba c'est pas n'importe qui biso mais yo moko ba kana mutune maboyo ndo loba voilà na loba te na ebi pe bango te na kozela to kozela ba na peine mele yo ndo oyeba ntenga na fongolo ka po comprendre na peine mes batika ki paka juma je ne sais pas pardon mais ozoko le basé au kufité ozoko le baka ano mboka ambiance la kaka boye na yebsa kabino awana système mafuta na mai différence oyo na oyo kokana jamais bateka ndoki basoma nganga yo okoka ya boye bozwi wapi bozwa atteint 0 to dans soit to chité ba mbote na suka na batno tout ba ucholanda yo lelo na bomoko mboka international en Irak de l'Europe à États-Unis Benin les autres les mbaraté na village le mombo wana peste kuta na kana sokol biloko mboka to le la rande wana to sola wana na ebité mo message no ya suka batu tout balande puis oboka ba banga na yo na batu tout liste na bon merci journaliste napesi na merci na bandeko na nga oyo poto oyo baresonaki nga batikai ngai te na maladi na nga basoutenir ngai ebandeli ntina suka napesi ya jc tabia lambwenke mbote merci mingi ndenge asoutenir ngai oncle na nga propre nasi weranson ayebi ye napesi kese munganga bambote ebele oncle na ngai napesi lisusu mbuni munganga mbote ebele triple double papier info pe cameraman na biso na pesi bambote belé na pesi
Angèle Poutumbote na pesi Angèle Poutumbote na France na pesi Josepha Monganga Mbote Josepha Etwe Mbote na pesi papa David Mbote na pesi Chancel Mbemba 2010 joueur à Makasi joueur à Makasi donc sur la tête mais mobile ndo mazaro sur les kilo te ba solo là na pesi Chancel Mbemba ba Mbote Chancel Mbemba artiste na yo Mireille deuxième regard artiste en plus inde aza abonné na biso na bomoko mboka faut tala rappeler au monde yo na za abonné Chancel Mbemba ozoyoka makambo ezobima ba secret 2010 na utobela na moni soutien te eloko te ada zo bisanga kaka tokomona na tilelo na yoka suite te na olela chombo na chombo te ta continue ba mabanga bani bana poto ba chombo pardon to artiste mune ta téléphone na salela ana chombo te bo soutenir ye bonjour ba tablette à musique ba baxane mususu likolo tablette ba pesi na pona lelo za ngata yayo yanga te ba definga zoko sabiso ba definga compte internet na sola kaka na viens nga J yala viens aussi cette tabila to lire ya J tabila to lire to evoluera ba pesi na sola viens nga J tabila te mana so na WhatsApp ba kombo ze belé to kenaka bon Roli Biemba na pesi ba mbote belé lourd na pesi ba mbote belé na pesi famille nanga mobimba o ba soutenir nga na maladie na pesi famille nanga mobimba mbote ansiluzolo ya no ye le propre ya odefate mwana oncle na yo nga français tenga mama soutenir ba famille bani attention na leki wala leki nanga propre mwana tata mwasi na ngai ansiluzolo miko ope kanga déjà ndebe kanga ya nanga tete ya biondi ye wana grande sœur yaka moto soutenir nge bande na suka ya maladie ya nanga on sait le vesti pa box sœur na soutenir yo oui ya nanga ya makila na ngai sœur lo ba ta mo lo pesa ta mambo te po vesti pe na boaki si sœur ba yo soutenir ndeko no tisuka na ina baka bo petite sœur na ngata muto mukila boki nga ko boka leki na ngate bimo ba image botaka ba fasang nega ba ucho boaki sœur pa ba ndeko na théâtre mais moi conseil ka ba ndeko no to théâtre nenga belaki ba yaki te moi conseil ka yebisa ba bon biso to boyaki sa sous théâtre parce que ta na et comme un critique to bi théâtre fouti lo te avant comme tout monde lui charge na avant da asa sous théâtre te mais to comme nyenga zongeli lisusu mais ça makambo ya appelé kana on ba bongisa kaka. Merci vraiment, merci. Message spécial à capter au moni binomo à famille artiste n'enga au santé tous au chitara muke. Et là la mutu o ya soutenir kinga pena na maladie makasi do o place na bande ko nyoko place na suka ki o ya ida kinga. Moi damas. Moi damas ko nyoso malamu epesa maki. Ezali Lisette na mobali na papa Vena. Do bato ba bazwa ordonnance na nga ya libosé bima 180. Mais mère Lisette il faut où mais na papa dona potala kaka ma bendele na ndinga ko sana. Ya ko samba kutu te. Ya ko samba te pona ebike na minito ko. Ti nazo si émission nazo kitela na ebike na ko lia kitoko ntuka. Mais bomoka mboka pe mère Lisette toza ko lela rappel tela ka toza ko lela. Moi ça mwindo. Moi ça taille. Ah oume. Na mobali ne papa Vena bata Gigi. Bata Gigi de bana balimentation mambo belé ba osana kati ya mboko oyo de bato ba soutenir nga na maladie bango wana tuka na leli nzala te mais naza artiste na bino na sengi lisungi na bino bo soutenir nga pota nzoto na nga yango te na oza na maladie na repos médical eza ma msufu na sala mais na okokate na bakisi na komi moi bien miko ekiteli ngande na osala émission na boya ki ko sala émission o bomoko mboka ouais na sala na ndimeka na sala na bomoko mboka tema na okade ya sonke ifu bo kitelanga yango na zela eka bino to umela to zakaka to pikama to zakaka ya Patrick Momo ye Momo ni musalaka yango nebzo ka vie nazo lelaka bransa nazo lelaka capitaine de l'équipe c'est bomoka moka ngayeyo soko boy samokina attaquer des points tu vieux ngayeyo na profiter na rappeler mbote la mère na Gisèle moi ça mundu na zako lelaka umela na pesi mbote na mère na Château Rouge ba mère na tout ya tokos au fait na riche wata boaka malgré tout ba pointer ki biso nzela ngola ba kenda bango moko mais to fungola parenthèse wana ba mère tout ya MTV na pesi bino mbote moi du Charlotte na Canada umela Thomas LG Peniel na Suède wana na pesi mbote na pesi so mbote na makasi na mon boss Patrick Momo ya mama Pauline vient na Eric Momo ya mama Laure Patrick Momo Eric Momo ngaye yo artiste na bino yeyo tozo luka kaka bino bo soutenir biso kaka bango te biso pe bo soutenir Mireille deuxième regard artiste na bino
pona biso na bino lelo bomoka mboka kaka tolobaka oyo na oyo ekokona jamais différence ya mai na mafuta biso na bango bazwi wapi bazwa pe wapi pema bamelaka bomoka mboka nde papa yaya mama koko mutu apanza nzela ndeka to ba lever patike momo lever panda ndila panza nzela ba petit balekaka pona biso na bino tokutani Nicolas Zali koya soki nzambe alamusi biso mutu moko donc Boris Bondo Bamanisa les millionnaires ya Brazzaville Boris Bondo Bamanisa Mireille deuxième regard yeyo aumela Boris Bondo Bamanisa Mireille deuxième regard yo nazolela yaya nazolela Molokai na pesi no bambote belé ba maman ya Château Rouge na pesi no bambote o metinga mafuta Château Rouge wala mère langa Jackie Watunda Gigi Bokolo pe na pesi mbote na bosa interview na Francine tout pire petit fait na phénomène sobe na bosa interview na zako lela ka chombo toleka Alpha Bokolo to yo kaka osala ka bango pourquoi pas biso président Alpha Bokolo ekiri biso na biso beta ekiri biso na biso c'était yango yo Alpha Bokolo Gigi Bokolo Alpha Bokole, Gigi Bokole, en tout cas, bino nyonso. Famille Bokole mobima. Famille mobima pesi no bambote. Na tiki mutu moko te. Ba mama ya Château Rouge, ba papa ya Château Rouge, ba na Dallas o baza kuna na poto. Ata boza ya Dallas te artiste na bino yeyo. Na posa lisungi. Na leleli bino lisungi na posa lisungi to na posa pe to yeba le kwa bango. To na biso na bino lelo to comme déjà na suka ko kabana artiste na biso to yaki na famille na bango pona ko sololaka awa nga déjà naza ko kabana na bino o moni famille ya Mireille deuxième regard bango yo basoli kitoko ya Patrick et Momo biso bomoka mboka to lobaka vérité pona biso na bino lelo to che point final awa to le kaka. Awa to comme déjà na suka nene mse bino kaka tozaki bongo pe Mireille deuxième regard au million so bochola na ote ko bela to betile masolo ko sarana po biso bomoko mboka vérité polele idéologie ku farate na pesi merci na papier faut maboka trépied bino monika ndenge musale et salami caméra et vanda na ndenge mukete et bouger te telemaka bome papier faut maboka trépied benga kaka la numéro la biso ba numéro oyo to pesa bino chaque jour plus 243 numéro na moko plus 243 bana poto ko marazoka papier na biki benga ka ba numéro ko kotaka pona ina pesa déjà numéro pona pesa kaka mbala moko et sili plus 243 89 14 30 33 9 plus 243 89 14 33 9 wala soko bengo zinga mbala moko mobimba bomona ka bilo biso moka mboka qualité boujarate merci na bande retour na ndenge biso na Paris da Château Rouge wana na pesi bino tout mbote na bosani mutu moko te so na tanga boye belé pardon na pesi mbote Château Rouge mobimba Paris mobimba communauté africaine mobimba na pesi mbote États-Unis bendele bo benga na bosani na pesi mbote na pesi so mbote na ngandelo mombo wana na Stockholm to kutaka na village le mombo pardon village le mombo to kutaka wana biso tout na Stockholm na Suède na pesi mbote fret aérien transma da bana poto mo yibie koma na Kinshasa ya kosakana te soko tindele kono abande ko bakolela ba osimba mitu mama na kufi mais soko lingo tinda na conseiller bino kene na fret aérien moko ka eza na Suède mobimba pe na Europe mobimba kene ka na Suède wana fret aérien transma da biloko komaka vraiment famille kolela te kuna bokozwa biloko na bino pe bokosepela na pesi so mbote pe merci na confiance pe fidélité au mon boss patron mbinga mulai mobala mama Pauline le big boss vient nga Patrick et Momo yenda pesanga confiance au pe fidélité zo pesa nga te ma liboso na bino yango la pesi merci na boss na ngai ya Eric et Momo mobali ya mama Laure moi ça zanga lisumu ça pas taka de points ka moko ya ba journaliste dans l'équipe ya moko mboka d'après si so mbote na batu tout babonné tout bolanda kabino bo abonné les sous massivement yom to chote absora lelo on s'abonne na moko mboka te s'abonner déjà pour avoir intégralité makambo belé ba non comedy ba émission musique ya théâtre ba information ba news makambo tout ba découverte au monde encore awa nil par ailleurs avec papier faux bon quoi mboka Kinshasa Doris Malemba l'attaquant des potes capitaine de l'équipe Toleka ciao papa will
mingi tolandaka bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ye donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre